Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Masolo SB. Masolo SB, émission Nabino Nengeka Tosololaki. Tosolaka beaucoup plus Sila, Tosolaka beaucoup plus les Abakouk, Tosolaka beaucoup plus SB. Nde yango vraiment toujours sur la lilo, Nandeko, Dorcas Bolokoko, Maïmatali film Nabiso toujours, point final, Nengeko Kende toujours Likolo, coup de chapeau à Mam Sila, coup de chapeau, na Babakouk, Nyonso, Bako, Zouatana Bango ya Kolanda film. Merci na fidélité, confiance beaucoup pesa kabiso toujours na kati ya SB ne kaka bolinga kamam sinabino si la l'ivoirienne, si la championne, si la nde maman na bango, si la mwasi ya mayele, mwasi ya kimia, si la moto amona ka musika. Mingi to pesa ka mbote na président Josué Ngondi na niveau ya Canada. Ba epé o ba soutenaka biso na émission o et puis mingi ba soutenaka baba kuko nyonso ba défendre kamam si la ne vraiment to pesa ka pe bino ba merci comme na bongo mama Elimbizi, mama Zozona N, mama Katika Nika, mama Katik boutique, mama Emekyungu, papa Blezingo ina bosani yote olobaki vraiment papa Irano obosani ngai papa Blezingo yayo yangwana bino tu botala ka biso to ko sola lelo Maïmatali SB neka tolobaki 5e épisode, 6e épisode na biso eza déjà na marché ne car bozela ki yango bolobi pourquoi Cardozo est bouleversé va faire boy andima ki yango facilement pourquoi même si la ela ki proposition yango en tant qu'une femme pour anya kota ki na soucia moninga na été mingi pe baleli na kombo ya Flore Bangu balobi mama Flore pesi biso pasi ba ebele ba commenter na SB kasi to ko betaka c'était mingi bozapaka ba publicité na biso te botalaka yango. Et puis beaucoup plus bola ikaka bo partager ba vidéo yango ne ko sala concurrence yango za la loyal ne ka bolobi ete to sala beaucoup plus focus na ba film na biso alors to ko beta bongo ka comme d'habitude ezala kana ngo ngwana eloko ko changer zate wana zaka slogan mikolo eloko ko changer zate eloko ko changer zate to bona biso ko lo bebele beaucoup plus ndé mams beaucoup plus ndé point final. Merci mon mboka Dorcas Bolokoko to ambira moko lelo to bosani pété. Maman Mimi Poudi na niveau ya Londres wana ainsi que Niket Mboyo Edi Mboyo Bosamboka papa na biso les bons ke wa famille Mboyo Poudi Mobimba bamboto na bino yangwana mwana mboka Dorcas Bolokoko bonio. Bonjour tonton Irano, bonjour à tous les Abakouk, bonjour à tous les Gaulois, les Gauloises au Bazota la biso na moment oyo nous sommes en direct de Kinshasa précisément dans Yolo et si qu'on va peut-être retourner vers l'émission Nabiso. Merci Mingi, Nabayenian sur Obota Rabiso. Merci à président Yoshua, merci à Sam pour le nécessaire. Moutema Yeme Poukou, Liam Mela pour Maman Yeme Azawana. Un grand merci encore à Capo Platini Menga, merci à Tipe Boka dans l'Orient de Bruxelles, héritier au Quito Charge, il y a Kenton Mamoté Mamoutimoro. Un grand merci encore à Pichou Sada, Mamoté Mayananou Doma et pourquoi pas à Boston, Doma, Brigitte, Mavinga, la maman de Magali. Merci Nayo, merci Nabatunio, Soroyo, Bolingara Dorcas, Bolokoko, Maman Emeku, Maman Kati, pourquoi pas à Maman Elise Mbizi, en tout cas. Tonton Irano, nous allons continuer comme ça la analyse na biso au monument Mikolo Leki to bien quitté parce que to bungisa ki moko ya biso ya journaliste qui porté disparu à moi comme on a été peut-être que est banité et to mona qui est lobby to qui vraiment national au moni to travailler qui était mère le autre doit analyser si une partie est film na biso et puis to doit excusez quoi analyser sur affaire il y a pasteur de la foi, message naïe, que nous voulons la paix. Et on dirait qu'avec Tonton Irano, Mitounayo Maloba, Bianouanga. Merci beaucoup, Dorcas Bolokoko, et Bele Bakoloba ete. Babakouka, il faut que la focus na film. Kasi, Kolobango, slogan c'est bien, mais beaucoup tendé, penza bota la film, on a un point final au côté Abisso. Le lobo est déjà dans le 6e épisode d'Abisso, il y a un point final. Et là, on est maintenu par rapport à film Nabiso Ezo Kende, dans le niveau du 6e épisode. Et là, on est vraiment au cours de Banabato, surtout beaucoup plus na bateau, na combo ya Flore, balobi Flore, Pesibiso, Passi, tout ça. Bête la biso no moli solo, on est dans le 6e épisode. Merci à Sila Bissal d'abord pour le casting Kitoko. Au moins, ils ont un film, ils ont une émotion, film. C'est ça. Et puis, film oyo ya point final, ba émotion oyo Flore abimis na kati film oyo je vous dis à mériter. Il y a beaucoup de gens qui Flore a exploité sous la richesse de Zaranango. Depuis
et puis il y a papa Nabiso sans souci. Voilà. Car la maison pièce n'a mon fleur n'a pas. C'est ça. Et les logs, si la Bissal ou l'impératrice est ici de mon cœur, a pensé encore que la Bissal fleur bangou n'a voilà. pas. C'est ça. Et je me suis dit, c'est ça l'artiste. C'est ça. Il y a un artiste. Artiste, c'est ça que là t'as bien. Artiste, c'est ça que peut-être que l'oba. Pour au moins, art et marchera na tout. C'est ça. Art et marchera na habillement, art et marchera na baba. Expression na yo, baba tout état pour le art. Donc, on fleur a fait si biso côté ya colat canon. Voilà. Toye côté ya ba émotion canon. Toye côté ya ba expression faciale. On sent dire que ngai des fois nazo la fleur bonne jeu des larmes aux yeux. Dans un rôle je me suis dit Seigneur, le roi monsieur comment est-ce que nous supporter. Nana fleur à l'élicité na banda. Voilà. Nana l'élite comme on a fleur na douleur. Fleur a bimi c'est le rôle il y a solo ya ba théâtre c'est réalité, il y a solo l'individu. Théâtre c'est réalité. Parce qu'à côté na pas na yé, avion le voir réalité. Avion le la réalité, le la vie réelle na yo ya zanango. C'est ça. Comment on a livré mobile na ko pesa mobile na mutu moko boye. Oh sinon ya quoi que vous allez facile. Na maloba esila aussi la zana e caméra zo ya zo changer ba couleur. Et puis on était ya biso ba camarade ya ngai ni avandi ba to benga nga na za mabe oui na confirmer na ngo na ma kamabenga nga ba ki wa camarade te. Ah bon? Oui, na linga nga ngote parce que au moins ni ba camarade botanga na ekala. Oh ti botanga ni za na en na yo parce que si les mora lobi yango na si les épisode abi na tikala olingete. Nazara na ena ina ndo se planète ba tuni cardoza tuni boswa na te akabo de planète tandis que moko no beta to na lycée bosangani camarade na nga lycée bosangani to sangana donc eza ba biloko yo to biso ba tulelo na vie réelle lelo ba to za ko subir ngo ba conséquences oza na muto na yo zo mona linga ko ka linga na yo yote de pour depuis ozomona eza eloko oyo lelo ekomeli fleur bangu akanyitaki fila aza mutu malamu akanyitaki fila aza ami ya bien akanyitaki ye na fila bakozala bien mais or que fila viki alinga ye te aye a détruire mariage na yo yango na koyebisa bamama yeba nani ozoyamba moninga nyonso bokokutana te bomonaka te bopesani banimero moye des amis tofanda boye baleki ngawa bolokoko ndenge nini ayebi topesa mpe banimero be tokutana te c'est ça. Yo moni muninga bomona na kala ndenge ya koma oyebité ndenge bo koma oyebité d'abord ce qui nga fleur ça ça il fallait ba origine pourquoi fait la divorce. Ah bon? Fleur a fait que fort fleur a ta amitié amitié benini oh fleur na fila bazaka na primaire bazaka na amitié nini pour porter amitié wana parce que mon amitié pour bazaka bonjour fleur bonjour Sila bonjour mais on peut savoir raison na yalo beka qui était bobo ndaza mabe tout ça patati patata bobo mibali bazaka boye et voilà tata zate papa zate vraiment et puis si passi les autres qui mitema na biso c'est ça Leli fleur félicitations so na veki na mbongo na kabelota mbongo ebe obi kala ndenge to banda ko tala théâtre question nous réponse un peu babeta ba mama chako na nzela si peut-être lelo aussi la zaki moto atambola ne pas pas mayaka na batanga ayaka na l'église ayaka soki ba fête de lelo boye tonge to mona maka mususu vraiment en tout cas et même si la Bissal ara impératrice à solo c'est ça ana vraiment impératrice mais donc mécène ya bébélé la maîtresse c'est ça donc a joué tellement bien a fait makamuloko la réalité et nous on a kamera na sila eza pona ko inventer beaucoup plus ici la tête et ça remarque on a sala pas si là pendant que la mona ngo eza lokwa défaut ya si là voilà pourquoi si là c'est donner makasi na rôle ningwana azo ka rôle na ye ngo eza réalité on a muta ko changer ka sur rôle na vie a rejouer ka rôle moko wana donc ngo zo mona muta so incarner rôle c'est comme si ça kati ya moto sa bongo tandis que au moins on a rôle casse depuis Paris je t'aime bien mon frère pesa la madame Kouya mbote loba madame Kouya boloko ka pesi yo mbote mwana yo je vous aime boza bébé na bo pesi mbote leki na ngana bo pesi la nga mbote je suis en direct Matika Songo et voilà Matika Songo fidèle na biso Masolo SB na bien sûr donc bande de retour au besoin botali épisode wana au moni si là c'est donner na pièce parce que le théâtre c'est la réalité. Voilà. Théâtre c'est leur blague. C'est ça. Et on fait il faut on convaincre bateau bateau là yo. On va dire tout on va tembe. Et puis on va d'abord les séries moi on va donner là. Yo on est la nini bateau on a ba sali ke yo là ba pesi yo mawa moko boy. Voilà.
totala bato babenga yango ni bamama mapasa lelo bato bayinaka mama mapasa mpona nini rola motema mabe ezalaka ye makasi tomona yango na badona mbeja na baepoke bino tu boyebi bato baya bambiaka ya sinema bayebi bafilme oko badona beja bato balela baconstate kolela bato bazosupporte pasi yango soki osila pa comprendre ifo napesa bato makambo bato bamonaka te mpa na nga donc soki oyebi ke sila azalaka motema malamu nasenya mama motema malamu te soki bapesika rola motema mabe nakozala motema mabe soki bapesika rola motema malamu nakozala motema malamu omoni ifo ezala bongo eza mabe te fila na ayebi art ayebi cinéma ayebi koma kosala effort ya kokota kolata nini personnage oyo azali yango eza sila bisalu yango ozo comprendre ke bafilme asili eza toujours kofrappe à cause ya biloko wana voilà effectivement tozonga na niveau ya Fleur Bangu oyo ebele bazolela na ngambu na ye babe apesi bato mpasi mais surtout obi tosala comme remarque ni okosala comme okosala na Fleur Bangu oyo penza azalaki na légèreté mwa mingi okosala yango Serge basungaka nzambe te yango nalobaki no dernièrement nabi tanto irano eza bato babala vierge mais babota tina bandako na bango c'est pas dire que soki mpe nini te eza kaka nzambe ye moko ayebi soki obondeli Dieu va exaucer ozo comprendre le problème eza que bato tokomi koluka kokorge nzambe tokomi koluka kosala eloko tomoni ke nzambe asala te yo olingi osala yango orke nzambe ye moko ayebi na temps na ye omoni je vous dis que omoni Fleur wana soki azelaki temps ya nzambe to apriaki sincèrement nzambe alingaka exauce nzambe alingaka alakisa ye ayebise ke omoni nde oza boye osala boye tala ana azalaki mwana akenda kolele pa bato te ana alela liboso ya nzambe ti nzambe apesaki ye Samuel eloko nini emakaki Fleur akendolela liboso ya nzambe voilà ye monaka famille mobali ninga ete famille mobali soki efingi yo babibi so na ndako te Omar aboyaki Fleur te Omar abenganaki Fleur te epuis tobosonaka yango te bakabolaka mbongo bakabolaka lipa biloko akolia na eloko wana mobali nanga aloba nanga babi bakabolaka mobali te bakabolaka mobali no aloba nango ah bon ke tomeka nanu totala nanu aloba nanga alobi ke bakabolaka omoni yo tobeta na gazon totala yango monaka mwasi so alingi mobali so alingi mwasi nazalaka na zuwa moko makasi bakabolaka mwasi te bakabolaka mpe mobali te po moto okokabola ne yo neke motu boavage moko te bo excusenga ah bon c'est pour ozolanda ebaloli na ye na yo boa différent et puis na groupe peut-être ba groupe peut-être yo kuna ozalaka na mwa ngai moko boye ye kota aza na mwa propriété moko boye mobali akolanda propriété ke ngai c'est ça ozolanda bana basi ete ya biso bakabolaka mobali te yango monaka filme soki na ndako nde boye opesaka mobali nde bonjour so mbani avandi yo vandi kuna parce que comme une Cardozo na chambre kuna na Omari Fleur kuna zo mobali basalisaka ye bajete et surtout soki aza surtout mobali oyo ahonora yo oyo abala yo apesa yo valeur na miso ya bato obengama madame mpo na ye mama protéger mobali même na bacamarade na yo kosalaka baventure na mobali na yo te il faut babanga mobali na protéger batela mobali na yo esabi donc même na bafio bazalaka te papa mais kaka silibana totala soki nga nazalaka na problème barisque ya nini ya bariske kobo soki ameki kuna ekanga makei omaka ameki Cardozo akanga makei Cardozo mpe aye na makambo na yo yebi eloko Cardozo asalaki omaka akangama na ye bongo epuis Cardozo okomona ye ndenge azali mwana mboka te azalaki mwana mboka te azalaki quinoise sila basaka bakopi na bango na sila c'est ça excusez donc sila ndenge aza na makambo mabe ya kati oyo yasalaka ya mingi koteka baninga yango moi peut-être bobo supporter te faut toyeba pe pourquoi bobo boya sila faut toyeba cause mais mingi baza bakye déjà na ligne ya koyeba ke cause eza ba comportement sila ba biloko wana ba agressivité na ye peut-être yango pe bobo supporter te mais to songo na ngamu pe ya Cardozo est-ce que ba pratique ya boeza malamu na vie ya moi si parce que kosangisa nzoto peut-être so pe omaka zaki na maladie okozwa pe maladie même si zaki copie o boko se retrouver na mike o boko zwa mais santé na yo d'abord ozotala vie na yo te mwana mpe azobotama aza mpe makila na yo moko atali badanger wana te eza malamu te bafille oyo bosalaka yango botika c'est ça bafille oyo bozalaka mpona kodétruire mabala ya bato lokola Cardozo parce que oyo Cardozo asali adétruire ne kodétruire abebisi même nzambe likolo akolimbisa ye te voilà eza péché loba ase repentir devant nzambe ya bosolo botika kovanda ovandi bomoni motu na libala na oza na projet nga afina bebiseleka libala na ce n'est pas bon oyebi nde babanda te omoni eloko ozoboma bato lelo toyebi nde bato babanda mabala na bango te toyebi bacombien d'année oyo basala te eyo ozopense ke ngai na ye na obebisele libala na ye yaya oui obebisele libala na ye c'est bien bon mais yo na suka nango ozwani et surtout beaucoup plus to visé mpe na bénédiction nipsialo esalamaka na baéglise ozwani bapaster bapamboli nzambe mpe likolo voilà
ya Omari. Parce que Fleur aussi on ne s'est décidé que mobala balangata la kangé na moi si boy. Car on peut faire ma bête. Au Fleur n'a pas libre divorcer. Ozomona bana basi to mona loin bizarre loin. Ba peto kopa buzo batendi ba peto kopa ya mobali ya yo moko. Voilà. Oyo bi kazani marié te nini te ba yo kopa ne ko boya te zwa. Mais quand il y a un couple marié, on rencontre les balles. Bon, on dit, pour faire un mois si, avant de me passer, ma poison, empoisonner même ma porte, tu vas dire beaucoup plus. Le roi a choqué. Le roi a choqué pour ma casse. Donc, Bayaya Bassi, tout va mailler. Mais non, le langage, je le dis, on a ceux qui baillent le couple, soit à Tazane marié, te soit. Est-ce que c'est facile que vous aurez bolingo moko ya couple? Il y a commission par exemple. Oh, tu as dit que suite à bolingo commission. Il y a des jeunes filles qui vivent en Abango même. Ah bon? C'est ça. Ils vivent en accord pour la coupe et tout, pour la coupe et lié ça y est, coupe et là qui ça y est. Dans ce relié mobile, moi à Taza Pro quand on est naé, à Taza Vegle. Essentiel le gars sur la mouké naé et talié donc il faut le voir là batu baye bango, c'est ça. Voilà. Tous on a ngam ya papa Mario comme ça to ko taper na ba dossier mususu parce que l'actualité peut aller hein, auto ebi mingi le 11 un dimanche où il est qui le 11 juin. Voilà. Bah belé bomundi on a réseaux sociaux, circulation za mingi ya polémique au marché. Na kombo ya les abakuka, na kombo ya mam Sisila, na kombo ya patati patata. En tout cas, to ko zapete ko lobela ngo awa parce que yango ça actualité du jour kasi mingi mi to bagi émission masolo SBS beaucoup plus focus na film na biso. Pas les injures, pas de polémiques inutiles. En tout cas, to analyser film et puis il s'agit de l'actualité parce que ça quand même émission. Bino pe boko za quand même ignorante ya koyeba ko za information alors yango to lobby to ko taper na dossier o etali actualité o elekaki lobby dimanche na église ya pasteur de la foi. To silisa na dossier yango ya film na biso ya point final moko alelo na ko tali apena ngambo ya papa Omari. Ozaki facile na ko accepter proposition ya mwasi na eboye. Moi si mobali moi si kani mutu andimisa mobali likambo voilà atali bolingo ya moi si et moi ça bi azani ka mère porteuse okende na ye c'est ça mobali accepter on va na faute hein parce qu'on m'a boya kini malgré faire banda robota te insistance ya moi si ataki fleur makene l'été abisa fleur te bima anda na keni parce qu'on bota te non. Preuve n'est pas avec bolingo moi si na ye landa ya réussir à venir mama kamalobi loko la fleur andima qui a beaucoup la moine Cardozo a bota atiri moi na fleur a beaucoup liné c'est ça voilà donc c'est à dire que yemo mari katini a besoin benga na moi si libana ndakote donc azaka na bolingo moi si na ye ozomona parce que plus wana lobi lobi que Cardozo a bota okende na ye mais fleur loko avec na besoin beaucoup la moine avant dire ça nini a beaucoup la moine c'est ça voilà donc Omar abatozani ya problème te aza mobali mobali nyoto so tieli ba sangisa pour nous entabate c'est ça eza ba jete za ba solo ozo sangite bi wananyo yoza ko mobali pas za mungu ate pe ba mekana biloko ba mekana kate biloko so yeba voilà donc eza photo Omar était en tout on va condamner Fleur c'est ça Omar a clair katanga ma famille était ndenge za ko menacer ba jure bani Omar avec na ko besoin te Omar atala qui avec amour avec na envers Fleur c'est ça so accepter qui on s'était par l'amour c'est ça. Merci beaucoup donc kasi boloko ko tozana toujours na masolo ya SB kasi tokobo sanate na ba etu o ba kolanda biso boye ba ete à partir d'aujourd'hui boye ba ezana esika moko ya mutuya o eza awa na ville Ngomba Kinshasa o ezali sur l'avenue Kimwala numéro 1 quartier Sepa Mushi na monga fula pompage au premier niveau il y a galerie Feza au komona salle moko ya musculation zawana au salle physique balobi nzoto pezo katana yango koluka ka to lio tondo ko lala yo s'allonger non mo posuma physique na yo ba pesio pena ba exercice nyonso ko permettre nzoto pe kende kitoko parce que balobi ko vivre kitoko soit ko za na bonne santé zaka ko liate ko za na bonne santé ça veut dire ozo sa pe physique tout ça et ça rappelle malamu. Alors ça les akaka wana na premier niveau ya immeuble Feza na monga fula donc contacter baby sur na ba numéro est affiché oh wana ils ont un numéro donc et puis to repère sabino pe ba numéro oyo pour contacter bateau bazal sur place ou bako pe sabino d'exercice comme il faut tous en plus 243 81 62 877 58 plus 281 62 877 58 à la fin. Et puis, tu as plus 243
89 69 55 562 wana eza ba numéro oyo okoko contacter agence wana ou soit ba dirigeant ya salle wana pour nous rejoindre temps penza ko sala physique ko se relaxer oyo lingaka libumu ekita ote faut ba que no diminuer soki pa tata moko boye soki nani benda taille non sala yango na ba norme moko international sali moko approprié ezali wana et puis bientôt là bokomona to sala pe émission kuna ya masolo ya SB pour bomona pelier et puis na ba matériel nyonso eza wana. Voilà, tout ce qu'on a dossier au total, église ou pasteur de la foi à Benisaki Baptiste comédien, au objectif est beaucoup plus que le Kimia, on peut te saluer, volonté wana na pasteur de la foi et puis na ba continuer sur un TPC, total la papa Masumu, Fausdé Lombe, tout consort, pour basoki initiative wana, kasi na simana yango mo muke, moi biloba loba mike mike so kokota. Toroke nango na polémique te, torokipe pe yango te. Parce que toloba ki somba téléphone ya sika, somba caméra ya sika, soko lingo finga si la finga na yo. Yo kaka na nzambe na yo, si la a répondra moto te, si la pe atindaka moto ta finga moto. Alors, soki totali na dossier oyo elekaki lobi na mokolo ya 11 juin, Mama Dorcas oko koloba nini par rapport ya déroulement ya milulu wana ndenge salamaki eloko ni okoloba na batutu ba kolanda na tango bo. Tonton Irano, d'abord merci. Merci à Pasteur de la foi. Voilà. Et de penser dans la comédie na biso. Et repenser dans bango ko penser peut-être ya rotiapé, ya rotiakinia, merci naye. Et c'est que j'aime pas Pasteur wana, Pasteur de la foi zaranini, alukara chaque fois que ça là on va bien cesser les faits. Voilà. Alukara chaque fois que mon moto et sika moto era mon moto za ropela. C'est ça. Au moni artiste et comédien ceux qui bandimela Pasteur de la foi, bandimara na ba message naye, mais belé pe ba kufate. Et belé peut-être l'autre maintenant qui base en vie, on a tout raté que ba benga ma bébé. Parce que on dirait à aya ka ko prévenir bango avant. Mais ba te na raconte na ba message na été tout ça. Na ba message na été. Voilà. Aya rapeza lobi que mon loko eza boy mais bango peut-être on dirait ba croire na été. Bazo banaliser, bazo mona personnage ya mutu en tant que collègue na bango pas artiste. Aujourd'hui Pasteur de la foi lobi na biso ki lobi ma bezali. Voilà. Il y aura de morts, faut que continue. Batu baro kufa. Mambesa ma ebele. Merci Pasteur de la foi. Moi je mets le message. Na sepeli na mo. Mais Pasteur de la foi na message na ya a pesi alobi te que senga un tel pardon. Voilà. Le bala mutu un tel alimbisa yo. Non. Voilà. Pasteur de la foi alobi na biso boité. Je salue la présence de Tendresse Dibinga la sirène. Tata moi aussi. À Zuma. Balobi nous sommes en dire baza ko assister biso parce que mamouze belé ya osala. Voilà. Ba réunion ze makasi et tonton Irano. Nena vandi boye. Moni lobi ya rappeler nda Pasteur de la foi. Ngapi na nini? Yo pour les livres. Oui, j'avais pour. Yo pour les lignes, Masumoto. Na leli Masumuté parce que nga jusque là na reconnaîtra pas na continuer ko loba nga non na finga mututé. Ah bon? Oui. Na no finga mututé. Artiste et comédien moroto yo la nga image obi que Dorcas a finga nga. Ah bon? Azate. Non na finga mututé. Mais nga na sibat na sibir peine moko ya makasi. Oti lelo na vie na nga na robosa na rango te tacho nga na zona mutema na nga. Ah bon? Na robosa na rango te ata mko moko te. Oh. Nandeni. Lelo na tala maman na nga souffrir na tension nga na pesa ye. Maman na nga souffrir na tension. Maman wa boti. Oya botanga. Voilà. Tonton Irano nga so papa na nga zalaka makasi te mais ero nga na pourrir na prison. Oh là. Na mona pasi na lia mabe na prison. Ah bon? So papa na nga zalaka makasi te. Oh. Na Belgique fundanga nga na 4e rue. Belgique fundanga. Belgique fundanga ne siko ke makale mamutu ka makala so yo ke ba mo prison. Ah bon? Belgique atala te ke nga na famille na nga. Belgique atala ngo te. Oh. Lelo mama na nga atala nga na âge 24 ba fundi mo ni na 4e rue na niveau na komi ndeni. Mama na nga ko supporter choc wana te. Osaki nini kasi? Osaki nini donc kasi? Mama na nga ko kango te. Osaki nini? Pour bato ba comprendre. Alors ba kenga na finga ye, mais na tika leur finga été. Voilà. Jusqu'aujourd'hui na luka ba image nga na tanga kombo na télévision bo na finga ye. Bato ba olanda nga ba omona na tika leur finga ye. Mais le non, maman na nga va tension, banda jour wana. Tilelo. C'est quoi qu'ils ont cause à quoi? Non défendaka si là. Na ye baraté le ya fundelanga. C'est ça.
C'est ça. Pour faut connaître la cause, il faut causer ça là. Pour ceux qui causent ça non le bango ba tuba la non so be image za ba bimisa o nga na ye na vanda na bi Belleville za boza ba bimisa na sala ngo. Comment tu as su que Zaki Belleville da funda? Parce que mais tu es bon il faut plaigner bimati plaigner bimati. Ah bon, ayaka. Plaigner bimati avocat na bimisa c'est tel ni sali. Ah bon. Belleville choquant na vie. Atika nga tia choquant na vie na robot santé. C'était quand? Na ezara le 5 décembre 2021, au cours de 2022. Ah bon? J'ai 24 ans. À cette époque, j'ai 24 ans. Au Belleville choquant. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Il faut roya kolimisa mutete to kosenga mutu pardon. Ngana Belleville na kosenga mutu sko pardon. Parce que nga salaire ma bête. Na fingele tata te, na fingele maman te, na fingele mona te yaya te lekite. Est-ce que c'est parce que peut-être Azaki les na ba dire na yote? Parce que tu vas toujours que les gens vont être choqués, bah tu vas choquer. Peut-être ils vont être choqués. Ngana yé, na lobel ici là. Et qu'on pique pourquoi? Ah bon? Pourquoi on salo passe? Il a fini été. Baptiste quand même. Nous bateau quand on le bac na yé na pesa ba fausse information sur bango. Et ça au Marina na Pierrot. Na dossier ango. Au Marina Pierrot. Mais pourquoi ba kangi sangaté? So papa langa, aura passe à moi signété. Mais elle on a pourrir na prison Iran. C'est profond hein, magambo ezali hein, magambo eza. Mais na bomba, nga elle on a pourrir na prison. Mais na nyonso yo salanga. Nga limbisi. Amen. Le roi toi ba chrétien. Là c'est bon. Toi na mokila nzambe, nga pardonner. Nga limbisi. Na likambo yebite na raison yebite. Moko. Na yebati so na vie na robosa na tâche wana. Na mituna ba question, est-ce que ko longwa? Il y a un peu de comment on a un makasi à cause de l'eau quoi na comment vraiment na un naie na un Belleville parce que Belleville a luka nuire nga a luka tenir si la passe Irano na mona boyer j'ai fait 3 mois à la maison je travaille pas ça papa besoin d'arrêter na mbongo de toi d'arrêter mon convité mais nga on a souffert na prison batu ba tala nga ba yebi famille yebi tout ça. Na souffra pendant 3 mois. Oh. Na za punition il y a 2 mois papa na resté là 5 mois. Voilà. 5 mois. Vraiment. En quoi tu as réussi à passer? En tant qu'une mère, tu as tes enfants quand même. Na mutema na nga bato baby boloko baby. Na bi de basala mutu mabete. Je suis incapable à Irano, yo fa mutu mabete. Na zala na en na ye, même moment son atelier na yo ka mawa. Na ba to vanda na bino tam tubulo mutuna bi ate faut banaliser bino na lo bana bino boyebi tout le monde avant na nga za consciente ou conscient na lo bana bino que to banaliser loko yo. Est-ce que c'était le moment ya koloba makambo donc oui. Parce que pasteur de la foi a été là-bas a touché mitema. Message oh so to yoki il faut to loba faut pas moi si là parce que nzambe ya simba qui est pour batu ba bimisa ba ba. Effectivement, il faut pas être hypocrite. Il faut pas être hypocrite. Oh mona, te papa Zumatika, et le simbanga mutema. Et simbanga maman a souffrance. C'est profond. Maman a souffrance na tension til le maman a pas tension te. Maman a pas tension te. Til le maman a souffrance na tension. Jama osala. Na pesa maman a pas tension. O expliquer uta mutu moko apoya portant a plainte tala choc ya bo mwana na 24 ans. Maman a koko supporter pas ça na te. Ma mère a supporté te. Pendant que a Kimba fait au bon maman dans la côte hôpital. Belleville, moi je te pardonne. Là, et puis je jure devant tout le monde au moi je te pardonne. Et puis les lots, et cette dernière fois, la première fois dans Dorcas, dans le temps comme Belleville na vinanga. Et cette dernière fois, quand il y a un petit même sur nanga, n'a dit pas maman à Ramona. Et la dernière fois, donc le dernière fois, dernier jour, il y a vu dans la Dorcas. Non, si tu as comme Belleville. Non, tu as comme Belleville, plus jamais dans la vie. Plus jamais dans la vie dans la Dorcas. Non, tu as comme Belleville. Jamais. Mais si peut-être pourquoi on a autant comme Belleville? Tu diras quoi? Dans la vie, qui n'a comme un haine, je dis bien. N'a comme qui n'a haine, parce qu'il y a des samoutés malanga. Irano na lo babandiro bato atalanga so papa nanga zala invité Irano na lela ke loko wana mais on dans la prison au monde Irano na lela
parce que papa n'a rien qui n'a bon papa n'a rien ma carte ça peut n'importe qui t'es dans beaucoup il y a un moni naza mais ceux qui t'es ce papa n'a rien d'amour que ça koufa mais on va souffrir. Moi je dirais que eza problème papa n'a la moto na mboko te ces questions osa peut-être na raison na yo open nazo interpeller na bandeko ebele to profiter copé ça peut conseiller bandeko ebele et ça pour nous rebattre pour papa na ngaza moto sans cause tonton Irano sans cause au bel va fonder la main. Mais les loups bazo accuser Babakouk. Tu dirais quoi par là? Parce que tout le monde Babakoulou tout peut être bazo accuser toujours Babi clique ya bato asila clique ya Babakouk tout ça. Bakoum salir comme Babakouk. Okolo banini poto lelo to profiter pena ko loba likambo. Okolo banini. Tonton Irano nga erne yako bandalit na ngasi na finga mutu. Je crois que bato batalanga. C'est ça. Bayebi. C'est ça. Na bandalit na ngasi na yako finga mutu. Voilà. Bano sa banalise na yo. Non, elle que bando piquer bato. Omoni congolais to ni vérité. C'est ça. Ko yako le baka fille la plus grande, plus fille la lekio. C'est pas dire qu'elle a fini yo. Les appels infraction te. Na fini yo te. C'est ça. Comment on a besoin que ben loge na mutu na ngana star na. Reza on est tout le barana faire moto à yambo. Ozo fanatique. C'est que na fini fali. Non. Na fini yo te. C'est ça. Pourquoi yo on nous nuire vie na ngata ngana fini yo te. Abakuka salani. Voilà. Balati fardeau aujourd'hui Babakouk baza sali. Salir nani. Bapesi image ya Babakouk ke bato bafingaka. Na bato ba olanda biso lelo. Abakouk to lobate. To garder silence mais on verra nani bien pour nous injurier. C'est ça. Ngana limisi batu nyonso. Voilà. Oh tout ebi kazo reconnaître qui avant dans la télévision na ya finganga. Qui a blessanga, a fait la mauvaise analyse. Moi, Dorcas n'a pardonné dans ma vie. Grâce à Pasteur de la foi. Parce qu'il a grâce à Pasteur de la foi. Oui. Mon père spirituel, Bilinga, de l'Obananga, a tout yoki lité, a papa mort pour mais tout razab, Mossali, Yazam. Simba yango. Parce que c'est ça. Très sage. Voilà. Ozomona, na Simba lité, a papa, na Simbi fait, a Pasteur de la foi. C'est ça. Et ça, problème. Moi, je pardonne tout le monde. C'est ça. Tout le monde, je pardonne. Mais, to vanda supe vande ya vie. Bafinga yote, basala analyse na kombo na yote. Basala analyse na kombo na ngate, bafinga ngate. Voilà. Bafinga ngate. Et nous avec nos contributions na longo. Parce que mingi bazo lela, même ité to yebite. Ya wana lobite. Ko to juger mutu te. To moni ko lela, to moni ko permission. Bele batangisa ki ba même sulo, ki ba crocodile. Ah bon. O batangisa ki lobe bele. C'est ça. Mais to kota na kati te na babandi. Pour ne pas dire que non babandi ou batuki mutu. Non non. Oh ngana ko loba na bato bozo la danga. Voilà. Na problème là. Mutu na mutu sa musana. Ce qui biso te tobi que si la za meilleur, boya bolobi intel la za meilleur c'est tout. C'est tout. Point barre. Au lieu que tobi si la za meilleur et comme il y a kuna beaucoup misarasi, c'est pas important. Laissez-nous faire notre travail. Ba choquer pe biso te. Te ba choquer na le bit. Ba choquer na bango me ba déborder ndete. Déjà biso tout toyoki. Je crois que la personne o atangisa ki ma misu et cela qui maman na bango na tangisa ki ma misu hier. Donc ba yo ka ma misu maman na bango passe. Voilà. Mutu ba na valeur. Pourquoi si la valeur kakatina bisika pasteur de la famille Saraba comme Dieu. S'il a son église. Peut-être peu les messages à Yoka qui déjà pasteur de la famille qui. Mais habite na royauté. Tout le monde a basali ba message et pas le président Yoshua. Tout le monde n'est pas. Voilà. Gardez bon Dieu. Ce qui est important, chacun de nous, chacune de nous, a gardé bon Dieu. Voilà. Gardez bon Dieu, puisque tu garder bon Dieu. Cherchons la paix. Cherchons la paix. Avec tout le monde. Parce qu'ils ont faiblesse. Tu vas marteler. Je pas peur. Tu marteler les locaux, ils ont faiblesse. Tu as dit que Robert Talikoff. Kasi, Tolobi, tu respecter au Ezali, Basali Nzambe, parce que Mongongo Nzambe tango ebelelaka. Ndenge Bible lobi na Moïse nani Jean-Baptiste, l'écrit qui crie, la voix qui crie dans le désert. Donc ça veut dire que pasteur Jean-Paul Mayata azalo kola Moïse o azo ganga na kati esobe pona bande kunaye batika ba guerre, batika ba dispute. Oyo monongo eza occasion na yo ya kolobaki babaku baza faible. Et puis ce qui est bon, moi na ABC, na ABC on a fait tromper. Si là on a problème dans mon tout. Voilà. On a tout ça battu. Si là on a problème dans mon tout. Si là a problème dans mon tout.
bango ne babi que si la za problème na bango eza na bango ne faut ba lukasi là. Ah bon? Parce que si la mona ka muto solisa ngate okipanga te ochanga lisuka te c'est-à-dire que yondo za problème nanga o blokanga yondo za problème nanga. Merci Dorcas Bolokoko. Donc quand on a profondeur et loko te passe et ressusciter sous mamango ebele. Merci na bino tout besoin qui t'en kolanda biso moko alelo. Na bi que e choqué bino makasi ko mona moya misu ya ndeko Bolokoko. Kaseza avec raison. Alobi yango ouvertement que non azaki choqué lelo maman na ye a belle attention à cause ya kopelisa moto te kasi ya koloba o eza vérité. En tout cas est choqué moto te eza pas sur les autres na kati. Mais il a juré devant tout le monde. Voilà. Le jour moi je vais citer les noms. Il y a Belleville. L'autre le 12 juin 2023. Voilà. C'est que actualité Sili, c'est que mon gars n'a lire na combat Belleville. C'est ça. Mais son allié na combat Belleville. Nga mona za étoile, ko na ngo mutu na défendra za étoile. Donc tant à combo qui plus jamais top na bossani. Voilà. Merci beaucoup, c'est profond. Il n'y a pas de commentaires à faire. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, merci Mingi Nabino Tubolanda Kibiso. Merci na président Yoshua. Merci beaucoup na Mam Sisila. Vraiment, tout ça on a toujours solide, soudé. Dès que tu as le poteau, pour nous ça toujours ba œuvre ya Mam Sisila. Pour nous promouvoir ba œuvre na biso ya SB. Pas de polémique, pas de critique. Bosumo ba téléphone à sika, na ba caméra sika. Bofinga babakouk o mesate pasteur Salobi to monani na numéro mususu bye bye.